Bande Golanga, matière ekoti, situation ekoti, awa na oyebisa bino, matière ekoti, affaire Koffi Olomide. Déjà ebele bande Golangai, ba interno bino moko boyebi déjà likambo so ekoti na internet la kata 2 minutes te déjà eyindi. Pourquoi je dis ainsi? Déjà lelo bande Golangai, il faut boyeba ke Koffi a komi komitia na internet ça. A komi oloba sikoyo likambo afali. À comment réagir makasi qu'auparavant. Pour ceux qui ne savent pas déjà, Koffi Olomide avant Abanda c'est comme bomba makasi ce qui concerne Fally, ex-artiste nae, ex-travailleur nae à groupe nae, quartier latin. Voilà, qui est là, Koffi enfin a se décidé nae, non, ceux qui va poser question concernant Fally Ipupa, il doit maintenant réagir. Alors, réaction à Koffi Olomide et comme ça la mal à l'aise, comme tia mal à l'aise, interno et belé. Alors, bandeko nangai, kaka ndenge na ebisa kabino, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois Balandina Biso Yakala, bienvenue Balandina Biso Yasika, ya chaîne Abiso Inès NM officiel. Bandeko nanga, si c'est toute la première fois à la chaîne Abiso Inès NM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanakapete ko cliquez nangonga ya notification. Comme je vous ai toujours dit, malamu yangonga notification ezalaka à chaque fois que Inès NM officiel a banda ko publier ba vidéo ya sikabo za la notifier surtout na système moko ya propre. Alors bandeko nanga, sans plus tarder déjà to évoluer na dossier na biso, to évoluer na mozindo ya biso oyo ememi biso encore une fois epa na bino lelo. Comme je vous ai toujours dit, biso toya kapamba pamba te, soki bomoni tout comme bomo ki boboyo ki biso, je m'excuse. Cela veut dire que yakoloba ezali. Bandeko nanga, nous voici encore une fois devant vous, dossier Koffi Olomide. Comme j'étais en train de le dire, Koffi Olomide a commis présenter ma casse sur internet. S'il passe dans ma émission, il commence maintenant à réagir concernant Fally Ipupa. Auparavant, il esquivait ce genre de questions. Genre si bateau, basala ba émission, va poser des questions, non. C'est comment? Tu parles jamais de Fally Ipupa. C'est comment? Et belé binomo boyebi ba question ne ba posa kaye. Abando esquiver ba question wana. Pona bato mususu babando boule qui a ignoraka Fally, ba mususu babando lo bakake. Donc Koffi a de la haine concernant Fally Ipupa. Bandeko nanga, il faut savoir déjà que bato ebele babando lo bailo kwana, ils étaient en train de se tromper. Bandeko nanga, Koffi Olomide a toujours été fier pour Fally Ipupa et surtout na kilelo oyo. Hein? Nani ko Fally Ipupa comme pour la musique. Pas tellement en Mboka na biso, mais pour toute l'Afrique. Pas seulement l'Afrique, bandeko nanga, mais le monde entier. Na kilelo oyo, Fally a s'imposer dans la musique. Hein, qu'auparavant. Il s'imposait déjà il y a longtemps, mais pas na niveau oyo. Pourquoi je dis na niveau oyo? Fally a beta Stade de France qu'à la milité. Hein? Asi a beti na ba stade de belé, asi a beti na ba concert de belé, ba salle ya minene. Mais Stade de France oyo eza salle stade moko historique. Hein? Pas seulement na monde entier, mais mingi na mboka na biso. Ce qui totali depuis ebandeli ya musique mboka na biso tiki lelo bandeko na ngai Fally Ipupa nde akozala moto ali boso kosala eloko oyo. Hein? Ba mususu déjà ba ko réagir, ozoloba boy ozotika ba ninyo wapi, ozotia ba Maître Gims wapi. Oui, ba Maître Gims bazana ba origine ya Congo, mais pona bango ba kontaka bango lokola ba français. Malgré lelo Maître Gims na ya singaka mingi nationalité française, mais ba pesa ka été, mais il faut boye bagage dans la musique ba kontaka Maître Gims comme un français. Pour n'avoir pas ignoré Maître Gims c'est un Congolais, mais il fait la musique pour la France. Voilà. Fally Ipupa, il est né, grandi à Congo, débuté sa carrière musicale à Congo et jusqu'à s'imposer dans la musique au Congo, bandeko nangai. Vous voyez un peu donc. Eza eloko moko boye et mettre Fally Ipupa à kosala ya liboso.
hein, azolongola biso soni lokola ba léopard na biso oyo baloba uti kolongola biso soni après 52 ans. Oyo tozalaki tobandaka komeka bazo éliminer biso, ba élimination eye ba éliminer biso. Ti lelo biso pe comme benga RDC ba mondialiste, c'est la fierté hein pour la RDC, et c'est la fierté aussi dans la musique. Fali pour paner loko aotioloba. Pour na ba otia tembe, ba ba ko ignorer loko wana etali bango. Mais moi là je suis en train de vous dire la vérité et rien que la vérité. Voilà, qu'est-ce que je veux dire par là? Koffi Olomide, il a toujours été fier. Bandeko nanga, il faut boye bakake ba mentor. Bato oh, surtout dans la musique, je dis pas dans l'ensemble nyonso lokola dans tout le domaine, non, surtout dans la musique. Pona ba oyo basalaka ba groupe na ye les toloba lokola label na ye lokola na mboka na biso ba label penza eza muke ezali me muke mingi eza ba orchestre hein soki epe azalaka na ba artiste na ye orchestre lelo tout comme Lobby Abimi yepe asali carrière na ye solo a s'imposer mingi ya ba mentor mingi ya ba chef ya orchestre ba budaka ba artiste wana ba budaka na nzela ya mabete ke na obudin eza nzela ke soki azaboye eza ngai donc il faut na tia moi respect wana pour kazongi sanga respect wana soki na komi kaka muke na komi lela ye makasi respect kozala te donc il faut na budaka likambo mususu pour que pas seulement ba interno mais l'artiste aussi en question aye ba non. Si aujourd'hui je suis qui je suis, c'est pas la grâce de Dieu, mais c'est les efforts, les anzela pe amutuana. Vous voyez un peu. Donc ça c'est pas ainsi. Alors pour la bamususo ba ignoraka ke Koffi Olomide abando boudé sikoyo akomo solo la comme loba Fally Ipupa makasi na internet parce que ayebi ke Fally Ipupa aza na concert Stade de France akoki komatisa ye na Stade de France boyoka niveau ya mentalité ya congolais boyoka niveau ya mindset ya mentalité ya congolais boyoka niveau oyo congolais azokanisa même vous c'est de la honte pour ceux qui sont pas déjà au courant. Fally Ipupa c'est un artiste. Il a toujours dit, il a toujours répété cela. Si aujourd'hui aussi il fait de la musique, pas seulement la musique, mais si aujourd'hui Yepe allié McDo pour la première fois c'est Koffi Olomide, Akiepoto pour la première fois c'est grâce à Koffi Olomide par la grâce de Dieu. Il a toujours répété cela. Donc, Azala Kanae, Bandeko Nangai, Balobara Nini reconnaissant. Ce qui est commis dans Zela qui amatisa Koffi Olomide na Stade de France. C'est pas Koffi Olomide mutoko sengelo kwana. Eza reconnaissance à Fally Ipupa. Oye moko ekotinda ye a invité ex-patron na ye Koffi Olomide na Stade de France. Bandeko nangai Fally Ipupa tout comme Koffi Olomide akoti jamais kokende pas Fally Ipupa ou bien akoti jamais ko bandoleka na ba internet ko bando kumisa Koffi Fally Ipupa pour que Fally Ipupa amatisa ye na Stade de France. Mais ça c'est de la honte. Sérieusement, eloko bo sala pona Koffi Olomide c'est pas du tout bien bandeko nangai. Pourquoi réagir ainsi? Topé sans moi respect Koffi Olomide na ebele o asali. Pas seulement dans la musique congolaise, mais aussi pour la Fally Ipupa. Topé ça et moi respect quand même. Si Koffi Olomide il se décide, non, il se dit non. Voilà trop, c'est trop. On m'a toujours posé ce genre de questions et pour les autres, ignorent que moi, j'ai jamais été content de voir la progression de mon ex-artiste. Voilà, je décidé au moins cette fois-ci, Yakobando réagir à ma question. Cela déjà fait, si je ne me trompe pas, une semaine ou quelques jours. Koffi Olomide azalaki na plateau moko na Côte d'Ivoire, batiaki photo ya fait rigolo na Fally Ipupa. Vous-même, vous étiez bandeko nangai là, et vous avez vu c'est Koffi Olomide de la façon dont il a réagi. Koffi Olomide alobaki, si je me trompe pas, na sala qui déjà analyse eloko yo. Atiaki alobaki na kombo na ya Koffi Olomide, il y a 2 FF. Koffi, il y a KOFFI. C'est Fally Ipupa faire rigolo. Donc baza bana oyo azala kafia parce que faire rigolo aussi à l'écart qui na quartier là-dedans. Vous voyez un peu.
Donc baza bana oyo ngai Koffi Olomide nazalaka fier. Là nous parlons de Fally Ipupa Ferregola et Koffi Olomide. Koffi Olomide l'a toujours dit qu'il a toujours été fier pour la Fally Ipupa, voir la progression, voir comment est-ce que, voir le travail que Fally Ipupa a fait jusqu'aujourd'hui, a mis imposé dans le gamme. Il a toujours été fier quand même, bandeko nanga. Et topé ça moi Quadra Koraman respect. Pas jusqu'à ce temps où tokomi ya kubandolo bake non voilà Koffi Olomide parce qu'à mon Fally Ipupa na stade de France oyo ye asi abeti te nde alingi ba matisa ye. Même vous bandeko na ngai, même vous, comme moi je vous le dis et je le répète, si réellement eloko wana fait ça c'est Fally qui doit penser à ça. De quelle façon? Qui doit penser, non, Koffi Olomide, c'est un mentor. C'est quelqu'un qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Alors, il peut le faire. Moi, je vous avais déjà dit depuis, je vous l'avais déjà dit depuis début année au moins, que parmi les invités aux surprises, Bokanga Maloba, il a fallu pour pouvoir inviter dans le Stade de France, Koffi Olomide aux Alawan. Pour Nabino Botiaka Tembe, Bolobake, Basolo Lakate, Bamiboara Bajeton, vous serez dessus de cette action. Koffi Olomide Kozalawana, moi je vous dis, soyez Bozotia Tembe, c'est vous. Et voilà déjà, Fally Ipupa Azalaka fier, Koffi Olomide, Bango tout Bazafia. Et on m'a ba internet, ne ba esquivaka ba question, Moussou, ba esquivaka ba question na te na mabe, te ici, mental. État d'esprit. Bandeko nanga na kilelo pona ba ebité réseaux sociaux za mabe. Ba mususu bazomona non c'est simple non voilà non c'est ça réseau eza boeza. Bandeko nanga réseaux sociaux oyo eza na vitesse. Ceux qui yo artiste olekaka na ba plateau oyebaka eloko akoloba te okoloba o balobaka te. Moi je suis en train de vous dire la vérité. Okoloba o balobaka te. Donc il faut contrôler penza monoko na yo tango oyo olikaka na ba internet. Biso bato tolingaka vérité, biso kaka bato tolobaka, biso bafande to transformaka vérité wana ekomi jeton. Alors ils ont ba question mususu ba Koffi Olomide ba Fally Ipupa okolika na ba internet ba poser bango boya répondre encore na kimokolo. Ba mususu ba kolobaki aboude te. Eza état d'esprit ayebi. Ayebi parce que maloba oyo abato ba changeaka. Yo koki olie na yo leki na internet olobi na yo a réseaux sociaux tellement ezalaka makasi échanger awa ne komi B. Même pas B comme ekoti ti na Z. Alors ba Koffi Olomide wana baza bato batangi. Raison pour laquelle ceux qui va poser ba question à bongo, il a toujours répondre en gros à un système ya kimokolo. Vous voyez un peu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour na oyo bazo linga kotia polémique que non, voilà déjà Koffi Olomide fait ça pour que Fally Ipupa atia na Stade de France. Vous êtes en train de vous mentir vous-même. Soyez quand même bato ba kanisaka bato babulaka penza ebele bokitisa respect à Koffi Olomide na ndenge ya bongo te, s'il vous plaît soki Koffi Olomide akomosala ngo lelo oyo eza ye moko eza ba décision na. Moi je vous ai toujours dit Koffi Olomide c'est un grand homme, donc biloko alobaka ngo na luenge te, il sait pourquoi a réagira ka bongo. Ce qui est Koffi Olomide s'est décidé na obeta stade roi de Bordeaux na âge na zanango. Il sait de quoi il est capable. De la même façon aussi, il a pris cette décision. Il y a qu'à répondre si on a des questions concernant Fally Ipupa par internet. Donc il sait de quoi il est en train de faire. Alors tout tika ko juger quoi d'accord aman, tout tika surtout ko titi ça et respect boy. S'il vous plaît, ils a demandé nazo pesabino hein ba fan ya Fally Ipupa, ba fan ya Koffi Olomide pe ba fan ya ba artiste mususu s'il vous plaît, to pesa ba artiste na biso respect, c'est vraiment important.
s'il vous plaît. Voilà, bandeko nanga, moi je vous ai toujours dit na lingaka boye nazo sala ba partage bino pe bozo tia analyse, bozo tia ba avis na bino na ba commentaire concernant analyse oyo, concernant réaction à ba interno, bozo mona ngonde nyasi bo sepeli. Personnellement na sepeli nango te, raison pour laquelle na ye kotia moi analyse oyo. Voilà, j'aimerais aussi profiter de cette occasion ya ko rappeler balandi na biso ya sika, comme je l'ai toujours dit, si c'est toute ta première fois tout comme balana ya liboso ya kolanda chaîne na biso Ines SNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanaka pete ko cliquer na ngonga ya notification. Comme je vous l'ai toujours dit, malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que Ines SNM officiel a kobando publier ba vidéo ya sika, bozala notifier na système moko ya propre. Alors abonnez-vous massivement et surtout bobo sanaka pete ko cliquer na ngonga notification et ko sala biso malamu makasi kitoko na motema. Alors to zonga les sous na mozindo na biso, comme j'étais en train de le dire, s'il vous plaît, arrêtez ces histoires, arrêtez de vous faire déjà des idées, ces genres des idées surtout, ce n'est pas du tout bien, et surtout pour la place à Koffi Olomide, tout comme pour la place à Fally Ipupa. Si toza na ba vie na biso à kopé ça pour le moment, je le répète encore, ils ont force physiquement, spirituellement, tout comme financièrement. Kopé ça bango parce qu'il y a un projet au bazar nango, bazar artiste moko bazar na concentration pour le moment. Déjà moi pour na ba éviter artiste na biso ebele oh surtout bazar na trône. Il y a musique en mboka na biso basi batie badane na bango pour na 2026. Je sais que nous on a comment faire. Déjà kopé ça bango ba force, kopé ça bango amour wana pour que ba l'équipe ba événement au bazar nango en paix. Voilà bandeko na ngai. Comme je vous ai toujours dit, il y a bien et où me la kate, o penza ya kitoko ya sauce. Tokomi na suka penza ya partage na biso ya lelo. Merci encore une fois bino bolanda ka biso, merci ba abonné na biso fidèle ya chaîne na biso Ines SNM officiel. Na lingaka mingi koyoka ke bolanda ka biso boye bake tolinga bino mingi. Alors permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine. Ciao.